Non, aloba, non, total qui bichonne. Image besoin. Mais c'est-à-dire tant aloba que image besoin image. Bon, vous voyez image na ba caméra ou na ba téléphone. Mais oui. Alors qui kotambo na image ya pasteur Walesa, c'est-à-dire avec pasteur adjoint. Akena matadi na kombo Walesa ba koyambaye. OK, oui to kombo Walesa ba koyambaye. OK, France to kombo Walesa ba koyambaye. Ya wa loba ki boui. Tellement papa oyo a sainte prophétesse. Bota le longinaye église. Bon maîtriser longinaye église. Vous savez boyamba ye lisusu te na kombo Walesa. Aya na casquette na ye moko. Mama yo pe mtolingaki mobali bosani mwana Bobby Mabokeng. Misaki bango pona nini de peke akokoma kosala ka ba aventure na casquette ya pasteur Kabundu Walesa. Yango pasteur lobaki bocha caméra boswaye botale longina ye akoyo ke de ko kosa posa na nyoka na zoto na ye. Alors le au kosa. Non pas trop baki bongo. Non. Sikoyo. C'est gagné en haut nyoka wa ya lo bata na nyoka na nzoto nyoka o ya nyoka. Ah OK. Wow. Na anti bena. Nyoka ya nyoka. Te on que ba bêtise on que na stade on a. Non. Na ba papa tala ngana za ba na baleki na. Ba nyoko chona na yo za vene na ye. Non ça va le nyoka c'est-à-dire que na testing nyoka ndenge. Voilà ça le kuta. Avant c'est là tout droit. Moi pasteur le salobaki. Wana kena makanisa Walesa. Botala ye bo filmer. Soka une église songolo pakala na kasati ya pasteur adjoint boyamba yete. Pasteur lobi mabeta. Bible lobi boye. Na muntu oyo asali masumu. Soki a reconnaître, aye a confesser l'imisaï. Nzambe mtalobi. Parce que Nzambe teme la Bible, la Walesa teme la Bible. A teme l'Nzambe. Jusque là pasteur Walesa tamboula kana makomi ya Nzambe. Telemisaye, enfin que mutu ça la roya en coulisses à banga. Tango mutono kendaye aye ko tubela limbisaye. Zongi na makolo. Talisaye, comment faut-tu le marcher dans la crainte de l'Éternel? Il y a un pasteur à Salsa ma bête. Pasteur on est bon lui, ezali diable à côté katinanga, ngai moko na salaki mabe, yango papa telemisaki ngai. Mais tango na ki na comprendre na salaki malamu te. La zone de makolo à papa, bino pe lingomba église bolimbisanga. Pas bien pasteur on est sur papa. Ah wande bo sepeli hein. Hein? To comme na biso na suka sele mukuku. To comme na biso na suka émission et na ebité moi liloba la non liloba merci liloba que merci na passage na a émission yo na zarami so benga na zama raté normalement moi santé za mo malamu mingité mais na ngolo nzambe na mawa créateur des cieux de la terre va toujours protéger et contrôler. Merci Nabatutu Oyo Bolingaka Koba plus merci ingénieur Cobra merci DG Ledim Lemba merci na Koba plus Mobimba Bolingaka Batuta Bolingaka c'est na France Bolingaka na Italie Bolingaka na Suisse États-Unis na Canada na Allemagne na Hollande na Luanda na Brazza na Kinshasa na Ngara Bidomingi Batutu Bolingaka c'est beaucoup mais na ko pesa numéro d'autorisation na yo normalement numéro na ngai beaucoup reprocher na mutu je peux avoir la rage donc dans le lobby tam sous attention ou la pression il y a confrère dans la Martins boyboli bisanga ceux qui prennent le lobby malamu beaucoup mélange na plus 243 il y a Willy Moucheni code mondial importante fondation Willy Moucheni donc plus il y a Willy Moucheni 89 62 14 6 6 0 plus il y a Willy Moucheni 89 62 14 6 6 0 pour la Kinshasa 089 62 14 6 6 0 combien on a été bolinganga naza kusa moi c'était combien on a été pour finganga pour na kozongisa combien on a été pour stresser nga pour na kolo stress ben on a pour reprocher on est la reproche donc c'est ça merci Martin Naboyamanga merci à Jaila